lelo ngai na UDPS oyo kuna na kati ya UNC oyo mususu na MLC tokende kobimisa candidat commun na idéologie nini na idéale nini ngai na bondi na UDPS na bawana toko sangisa nini est-ce que même basala alliance na ba parti politique na tango oyo bayaka ko sala alliance soki bozali ko kende na deuxième tour ya ba élection que yo oza gagner ozo mona ke pona nga vraiment na sina longi bongo na tango basali nini mais balongi si majorité ya Kabila parce que liste de paye kangi bango nyonso ba miyibi oyo bazalaki ba accompagnateur ya M. Kabila maintenant na poisa babimi nana ko wanga na ressources sikate na 2011 to vivaki yango ezali solo ko tuna nga lelo na mukuku te ezali na 2011 mwana mboka Etienne Tshisekedi alobaki nini alliance tango nango ekokite ozoka tango nango ekokite bao bake ko sala masono na bango kuna bakendaki kozala ba bénéficiaire ya mbongo ya M. Kabila bakati liaison nini nemi na mbusa na mwisi bakende koluka nini kuna bakende kosala nini liaison ikata naki bakende kosala nini kuna soni eye bandi bande kona ngai c'est ça le Congo est au top de la corruption. Ah oui, merci. Nous avons surtout déjà connecté na pote pour comprendre que na plateau na déjà tout fongoli caméra toza na mwana mboka Médard ou to sona za na IDPS du peuple o eza ya ndeko eza dirigé par Ndeko Mubake to kotuna pe bango par rapport à maison soko koleka bosala toujours connecté na tindika merci pour na ba conseil na ba remarque toujours bosala ka na émission na nga bandeko partout na États-Unis baza ko benga bandeko belé to sola ki me bon point de vue ya mwana mboka Médard merci à Rifa qui sombe papi keli bandeko boza et belé connecté na mission na diaspora boza déjà kotala biso ba mima wetu batu boza et belé na za déjà Ndeko Médard a on a plateau na nga déjà tindika mbote mwana mboka Médard mbote mo panzi sango na pesio mbote na pesipe mbote na balandi ya émission ya tindika na libanda mboka pe na kati ya mboka na biso Congo démocratique. Bonne santé à IDPS du peuple hein? IDPS le peuple santé kitoko kolongono avec 80 fédérations ezali sengomunene c'est-à-dire ozomona en continuité ya lito yo mona mboka Etienne Tshisekedi atika ki ya solo ezana IDPS le peuple. Bongo Ndeko Mubake santé les andenge na soko mona disparu na télé marazo mona na té c'est comme ça batami stratégie bende. Non. Stratégie nini IDPS le peuple na mwana mboka Valentin Mubake moni sikoyo mutu nyonso même alalaki ata ko mutabando lota même mutu azalaki na sel ibulu bato va comprendre que ya solo IDPS ezalaki ya solo na mwana mboka Valentin Mubake IDPS le peuple. IDPS le peuple par rapport à makamaza tous kana mbango par rapport à makamaza koleka malgré tous omona bandiko position bazoki koyoka mais c'est comme si bino IDPS du peuple boza isolé boza côté mususu bazo tika bino. IDPS le peuple eza isolé te IDPS le peuple ya solo monoko ya mwana mboka Valentin Mubake nganga oyo nyonso alobaki yango zeko kisama nano boya 4 mois passés 6 mois passés les loyo ezali accomplissement ezali ko boya te eza solo makamezo le kana mboka na biso Congo démocratique tura mituna no boya ozwa biyana mboka kitoko ngai mwana mboka Médard na opesa yo mwana mboka Médard makamuni Ndeko Mubake alobaki oza ko kisama le alobaki c'est IDPS elle ya Ndeko Félix alobaki sirni IDPS elle Félix d'abord ngai soki tozoloba lelo IDPS el Félix yo mutolobi yango parce que IDPS ya limité na ndenge nyonso ba oyo nyonso bazalaki politique ya solo na classe ya mwana mboka Etienne Tshisekedi bokese nezali na ba oyo nyonso bazalaki ba mafie ba oyo nyonso bazali ko bénéficier vraiment récompense ya liwa Etienne Tshisekedi lelo ba monani na miso ya bato na ebite soki peuple congolais koloba soso nini et monani par rapport il y a UDPS le peuple au moins mboka Valentin Mubake azali autorité morale ezali ko funda que réellement ezali peuple mutazali na centre ya mbongo na ya mboka Congo démocratique. Par rapport à solo aussi koleka na Genève na Suisse bandiko ya opposition bakonde koyoka na kuna koyoka na bimisi mwana mboka mataifa par rapport no ya show ya Ndeko mataifa okoloba nini ngai kuna na kati na koyoba eloko te po ezali soni mawa elakisi penza ke basalaka politique te sikoyo ezali majorité présidentielle nde ezali na esengo bazoko seka bango bakwei na mutambu ya majorité baza tina te soni ngai soki na litaki pembeni ya mwana mboka Etienne Tshisekedi naza na IDPS nazaki na IDPS na mwana mboka Etienne Tshisekedi Fayulu na SID Kamere na UNC ba mususu mutu na parti politique na ye mwana mboka Félix Obozaki na IDPS ya nabo ite IDPS parce que mutu azwaki récépissé na ye na ministère ya intérieur justement
na secrétariat général chargé ya ba relation na ba parti politique ngai na koyebisa yo boy lelo ngai na UDPS oyo kuna na kati ya UNC oyo mususu na MLC tokende kobimisa candidat commun na idéologie nini na idéale nini ngai na bondi na UDPS na ba wana toko sangisa nini est-ce que même basala alliance na ba parti politique na tango yo bayaka ko sala alliance soki bozali ko kende na deuxième tour ya ba élection que yo oza gagner ozo mona ke pona nga vraiment na sina longi bongo na tango basali nini mais ba longi si majorité ya Kabila parce que liste de paye kangi bango nyoso ba miyibi yo bazala ki ba accompagnateur ya Mese Kabila maintenant na poisa babimi na ko wanga na ngoli soso yango bande ko na ngai nazo mona vraiment ya ko tia commentaire mingi te et monani penza banani bazali ba politique banani bazali politique te makambo zo tuna ngai nazali ne sengo mingi parce que et monani ke ba mususu bazala kana ba politique te donc terrain ya ba politicien et monani lelo na Mese Kabila na bango bazali ko distraire le peuple congolais pour élection ezali nango te moni masano basali kuna na Genève ezali soni vrai politicien ko salate na tongo lobi eloko mususu na midi lobi eloko mususu na poko lobi eloko mususu mwana mboka Etienne Tshisekedi tango zalaki na bomoyi uyebi ezana batangu mingi même na makamu na San City okoyoka mwana mboka Valentin Mobaki alobi ke non est-ce que loko toko zwango te to sala tobimisa makomami pona kolobisa peuple ke babima na balabala parce que makambo eza malamu te même na kati na Kinshasa okomona mwana mboka Etienne Tshisekedi kobenga Valentin Mobaki Valentin boyete to sala yango te tika mokonzi nyonso apesa ka ba orientation mokonzi nyonso azali ko pesa ordre po base sala nini landa yango salela yango ata base ezali souveraine mais base akoyoka o pe mokonzi sa nini azali koloba ndenge mwana mboka Etienne Tshisekedi mwana mboka Valentin Mobaki azali ko kamba biso lelo na kati na UDPS le peuple modèle wana ndeko Médard par rapport à UDPS est-ce que les autres qui Etienne Tshisekedi azalaki vivant ndenge oyiba bofana kina bomela ki pembe na akwa ko ndima négociation na ki pas participer na maponami wana ki bapona ba misakanda comme opposition toke musika te na 2011 to vivaki yango ezali solo ko tunanga lelo na mukuku te ezali na 2011 mwana mboka Etienne Tshisekedi alobaki nini alliance tango nango ekokite ozoka tango nango ekokite bao bake ko sala masono na bango kuna bakendaki kozala ba bénéficiaire ya mbongo ya Mese Kabila bakati liaison ba preuve mbongo ezalaki nini nemi na mbusa na mwisi bakende koluka nini kuna bakende ko sala nini liaison ekatanaki bakende ko sala nini kuna soni eyebani bande ko na ngai c'est ça le Congo est au top de la corruption na top ya corruption c'est-à-dire ce ne sont pas des politiciens ba politicien te olobi na midi na tongo eloko mususu na midi olobi eloko mususu yo lobi que je n'étais pas j'étais venu ici na val ya base alors so na salibo yo signa ki na kati ya salle tu avais signé bon ndimi bino nyonso d'un comme encore c'est fayulu wana ke musika te na meeting na bango le 29 baloba kinini population lo baki ba trahir sakanda mboko candidat moko oya ko ndima oyo kama tokene malamu parce que biso na processus électoral tozalité nous ne sommes pas concernés dans des aventures de Kabila et des accompagnateurs c'est-à-dire de faux politiciens ba traître ya Congo démocratique biso tozana bango elongote ezali soni baloba kinini oyo nyosa ko bimato saladine to soutenir bongo ebandi ko tiraima ba uti wapi tiraima uti wapi batika omoni bango ezo funda réellement Congo ezo kende na nouvel ordre politique ils seront tous arrêtés. Mais moi, na Médard, bango pesa ba décision wana base a pe tombo to moni ba na siège limité ba tombi ba pine to mona IN ba déclaration salami so totali bien ba to ba favori eza mwana mboka o ba na Kinshasa to saranga na yo ba za favori population na sima na base za INC na ide personne de conflit akoma ko kamba so que lobi nanga wana nazali contre yo parce que so ki base wana linga ki kotomboka ba lingi ba loba ki kokende na Genève te yo kanga malamu bazango pe on dirait ba bango eloko te ba bazana pele que kaka ndenge mokonzi na bongo ressemblance te soki na moni kenzelo eza mabe na koloba na kokende te to libota na ngai kokende te ozomona mais soki yo okei elingi oloba nini assumer nyonso koleka kuna bino bolobi ke base ndimaki na kende na val na bango alors la base a accepté ndima pe nyonso ezi kuna sikoyo soki base yebaki ke mabe koleka kuna boko za la favorite bakende ki kosala nini kuna do bakende koluka mbongo yo utaki pa Kabila yela na bango kuna nde eloko bakende ki kowelela ngo yangona
mawa trop base wapi ko yako ndima base wapi sikoyo endimaki base ko wanga na lisusu ma donc ko ndima na bango ba wanga yango lisusu c'est-à-dire basala na bango politique te. Mais par rapport ya mwana mboka Jean-Marc Kabunda azaki secrétaire général bino bosaki pe na IDPS ba 48 heures comme ko pesa lelo est-ce que président anga pesa président Etienne Tshisekedi ba 48 heures wana pesa ke ba retirer signature wana yo c'est mon secrétaire général ko obligé azali ko condamner donc ko imposer mokonzi na ye ose monango non wapi yo monaki mutu asali na Etienne Tshisekedi modele wana nani kombo na ye Jean-Marc azalaki pe na président Kabunu na ba Félix baza ndenge moko mutu kuna politique azali te nazo loba yango azali te po makambo basali te kabuya bani tika ko papa makambo basali ezali congolais politique akosala yango te c'est la trahison de la nation congolaise bakosani bako balo balisusu esprit Etienne Tshisekedi déjà supérieur bandi ko kanga bango bimisa bango na poisa bamonana babando ko wangana pe babando bombana ke baliaka mbongo ya Kabila te yango ekomi na poisa ba accompagnateur ya Kabila bamoni te hein kalate bazo bimisa ko yoka keno nyora pa élection to sala ba aventure na bango complot na bino toyebi yango Kabila reste Chilombo premier ministre et pe bazo matungulu yaza la directeur ya Chilombo Jean-Pierre Bemba ministre de défense oyo mususu na assemblée constituante Kamere pezi yo kotika Kongo te yoko yoka mukolo Kabila zo fayulo bango nyo ndenge moko te yo zo bisangana kuna mutamalunga ko munena to moni bandiko ngana utoza pena seni kalate to moni pena président ya seni mwana mboka nanga na misu nanga pena lobaki clair a insister abi bao bazo ba élection te baza ko rêver debout be élection ekuza le 23 décembre obligé atika distraction apa baona biloko nyo se présenter en couleur militaire donc bon militariser bato boko loba ba machine à voter na kati ba manduki mutuke utu ko sala awa na conteneur utu ko ya na kota mbanzongo manduki na kati yo nyoso wana pona nini bitumba zalaka na mboko na est kuna bako kosisa bitumba te bitumba kaka bako ka soni to makambazo sala bamona no correct bamona correct siko par rapport à tout monde qui no opposition comme déjà au Kabwana mwana mboka Félix azozonga base na réclamer bazonga tout monde bandeko wana na lobi na yo mwana mboka Valentin Mubaki alobaki sans amine mitano eleka sengele ki opposition ezala ngui ezala na bomoko balinga kite il faut te ya Chilombo wana ete ya ye tant ou Etienne Tshisekedi akufi tozala esika moko to banda alinga kite akozwa yango oyoka pa onoka bandeko koyoka te ba yo kosa ke Valentin Mubaki banda olinga te Valentin Mubaki mutasala ki équipe ke to yoka na to banda biso nizelo nana mona ki Valentin Mubaki parce que bango bayebi oyo lenge Kabila lelo victoire na Congo démocratique nde maboma Etienne Tshisekedi ba Chilombo nyonso wana mbongo azotamla ngo ya Etienne Tshisekedi ya la Congo Etienne Tshisekedi mbongo ya bato Kabila eza lokuta te ne ba memile bango mbongo na Suisse eza mbongo ya nini est-ce que politique azala modèle wana ba preuve combien ba preuve olo tunanga ba preuve kuna na soki ba ezali soki ezali ba leader politique directeur donc cabinet Kabila kuna na kati ko kusala iko kusala nini kuna bazaki set ndeko Jean-Pierre Bemba Moïse Katumbi ba matungulu banani bazaki pe fermer na pe ba signer wana mona te ke so bimsa pe bino ba imboka bosala ba politique bona crédibilité no penesa te ke no bo signer lo ka po bo se retirer na fondation Kofi Annan lobby bien bango sur imposition na lobby communication et katana ki ezala kité bazaki na communication te pona nini qui a impose nana lobby na bango nana pesi bo mutindo wana mais c'est Kabila yo wana nini bango biso toza na processus électoral te biso tozali ba accompagnateur ya M. Kabila na système te biso te bango ba vivre yango ba congolais po congolais akoki komona mabe mais azokumisa ngo malamu nde bamuna yango est-ce que bato wana nde bokola na bango nde ba politicien bango baza na lolenge ya kozala ba leader c'est azalaka visionnaire nde modèle oyo ok au signé au bandi ko wanga nango na to retirer ba signature nana tina ki bino na Genève bo uti Genève yango te bo kenda ki na Afrique du Sud yango te bo kende na Belgique yango te bo kende bisika nyos mais boza ndenge nini mwana mboka meda pona ko bimisaka ko be pona osoma kama Kongo ba bimisaka nda mo élection c'est ngafi ba malibana mboka batu bazala wana pona ko orienter bango be bango ba ko sola ko la kisayo que ce ne sont pas eux qui travaillent baza be étiquette ya pamba bazali commandité batu pamba pona ko sala makambo na mboka wa c'est un problème bokende kuna bakene ko sala nini est-ce que bango baninga mso sala kuna kingakati awa mena kingakati na wana bokeshene za wapi c'est ça le komoko
kingakati mutezo commandé bangote bazana loko koloba na lobaki awa mbala sima na lobi que ba caution na bango na candidature na présidentielle mbongo butaki ba simbongo ya bato kingakati bazana loko koloba bato wana. Mais c'est comme ça, propos nabino ya IDPS, ya le peuple, ya oza dirigé par moi mboka mobaki maka ke no, bozo ki la IDPS alimité muté makanda pour bana popularité bana popularité bana ba moyen ko par rapport ya nini ndenga nazali awa toloba sincèrement o nyon ça combattant IDPS il faut azala sincère totika amitié totika fanatisme clientélisme totika tribalisme soyons exacts tous à la politicien. Etienne Tshisekedi azali quitté la personne qui est crédible digne ezali Valentin Mobaki mutu moko azali te to na IDPS nde ozali na mutu azali te c'est Valentin Mobaki. Mais crédibilité n'est pas partir ba mona ka appelle liwa papa Etienne Tshisekedi n'a parlé du peuple n'a parlé de la nation et loko wana qui tisse makasi mais to mona témoin na moka Félix Tshisekedi na image na président de la République place na zo tuna mbongo ezolanda bango bisika na to loba na vrai babiloko nyonso Kabila Kabila ye moko ayebisa bien mwana mboka Valentin Mobaki kalate nengo yawa c'était aventure na utu ko ya Chilombo bayaki na Hamas o azali ceux qui conseiller spécial ya M. Denis Sassou Nguesso ngamo président en Congo bayaki na Chilombo awa est-ce que lokuta azoko boya caméra image zalate Valentin inquiet parce que il fallait azala consulter le col accord ya Saint-Sylvestre Sengaki yende mutazalaki premier ministre yo ko za la premier ministre samba consulter yo Valentin Mobaki kendaki na butu Valentin atuni Valentin Mobaki est-ce que tango ya kendaka boya ki image bomona ki yete bongo bango pona nini image mona nakate baboya ka image pona nini tala mais Kabila azali clair aloba na bango o ya kofia to la mbanga na FCC ki azwaka mbongo te mukolo montant ngana ko bimisa na RTNC donc bao nyonso bakendaki kuna na Genève nana ko wanga na abeta tolo kinga na zoka mwanga Kabila te champion be mara mai prizo abeta ko za contact na président nature na ye ngona ya corruption nature na ye ya bongo ye na hôtel Martins bakino salaming signature awa ya centre ya corps ya Saint-Sylvestre balanda ki Jean-Pierre Bemba na mbongo ba pesa ki nene madame nani Eva Zaiba batika ko sa biso diloka pamba mbana batu pamba bazana crédibilité te bazana bo moto te et ceux qui wana te likambo ya nzambe zo banda pour peuple congolais comprendre que ce ne sont pas des politiciens bazali ba corrompus bazali ba inutiles ozomona batu wana soni pour na Congo démocratique c'est normal il faut kabwana bango na lobi bakangami na mutambo ya majorité présidentielle bakangami na mutambo na bango ezali ya kobomba te c'est clair aujourd'hui. Ezali clair mwana mboka ezali ya solo ezali ko mopanzi sango oyo tozolo bangale ko ndeko medar na zolo bawa mutu ako contredire yango azalité c'est juste ça la réalité du Congo. Mais c'est comme si mwana mboka medar bino na IDPS ndeko Mobaki babi bozo rêver debout boza ko se préparer te le moment mais tout le monde a le 23 décembre ba pona mepe ba monter l'équipe dans les bons élection ezalité transition avec un nouvel ordre politique. Transition sera dirigée par le président de la République, beaucoup dans le gouvernement. Président de la République, c'est sans Kabila, sans les médiocres. Constitution. Kabila n'a autre constitution. Kabila a un mandat. Kabila a la légitimité. C'est une nouvelle président. Mais ceux qui a organisé l'élection, Kabila a organisé l'élection dans beaucoup de colonies. Ezali application article 64 il faut soulèvement salama parce que mutu groupe ya batumoko boye ba traite la Congo démocratique ba lingba zo Congo démocratique en otage avec leur système ya muyibi article 64 ya constitution et kangabango. Mais par rapport à mon amboka Félix Nabaki non ça ou avec machine à voter bazo ki na mapona mais yoko lobani par rapport à ça. Yana kolobani ninga danzana na bango te na kopesa tolini. Moi idée que mon mutasala la politique à politique. Wana ya bango c'est-à-dire ils sont là des mafieux c'est ça. Omoni hein ceux qui montent sur ya IDPS parce que bato alobi ono tolo baka kombo ya Etienne Tshisekedi te. Etienne Tshisekedi c'est notre référence. Muto azala ki na sia makolo Etienne Tshisekedi en tant que leader politique. Babiloko bazo sala wana eza soni. Il fallait baboma Etienne Tshisekedi po esengwe sala bango bazo babiloko bazo kozwa lelo. Bazana lelo koloba. Na miso bato bazana loba lelo congolais nyonso eza na kati ya Kinshasa. Eza la toute la diaspora. Bazo mona bango ba humoriste.
est-ce que nazokosa bandeko pe toki toloba likambo ndenge ezali bomoni makambo yango oyo bozokende kwa mbote bapage na bapa na bino na babuzo bapo ezanga tena bazokondane bandeko mosusu na ya IDPS na ndeko nani ke bango bazaki na base keno par rapport ya bazaki commandé par ndeko Moïse Katumbi mutabimisi ba moyen ya financier asali makambe bele pona keno ba bazala bongo so ezaki boza ba loi moko pesa mangi pe ba mo a imposer makambo na kati na bandeko Jean Pierre Bemba. C'est dans la mafia. Moïse Katumbi est correct. Criminel de sang, criminel économique, ngai na kende kusalier simanaye pona mbongo. Bazo teka mbongo likola Moïse Katumbi ngazwa. Ya yeba yango. Le système tombe. La dictature tombe hier au Kangama. Ata matakiti au Kangama. Il sera arrêté. Bako kangaye. Ce qui a zo pesa mbongo na ba oyo bato apamba ba corrompu toujours comme ça. Bato azo trahir mboka. Bato modèle wana bazo zambongo Moïse Katumbi. Ngai nake nous zambongo Moïse Katumbi. Ngana IDPS le peuple. IDPS le peuple est au centre, c'est-à-dire il faut peuple congolais à se sentir que c'est sa nation. Chibala zangaite, Chibala banda pembeni Etienne Tshisekedi te. Batu bayi baka 36 ans de l'Italie, alita 36 ans wapi. Ou wapi. Na place ni 36 ans. Chibala sali 36 ans avec Etienne Tshisekedi. C'est où? Tala bakosaka bato bakosaka kuna 36 ans d'élite. Ya sali 36 ans d'élite. Yango lelo autorité morale na comme Kabila. Ngana sali 36 ans d'élite auprès de Etienne Tshisekedi dans ko sala autorité morale na comme Kabila. C'est ça na FCC. Yango nde. Batika masano na bango pa mbona. Comment que les gens sont capables d'entretien na biso ndeko Meda. Position na bino zandeni IDPS pe bozo ko préparer na autorité morale na bino déclaration de préparer pour bosalango. Biso tokoloba nini position na biso nini peuple congolais etikali mukeba vivre réalité ya Congo démocratique à travers ba vrai congolais. Il y a un véritable token en article 64 de la constitution ndenge salama na nouvel ordre politique sans les médiocres, c'est-à-dire une transition sans les médiocres tozo kenera yango ba mataba kitanya pas élection c'est ça quand allez ngana ko pesa tango bakendaki na Genève bayebisa kinani abongo lelo ngana kino bayebisa mutu ngape après élection na ko to sala émission monsieur Kebele après élection ba keno nazali yaka ko ngona ma pona mesala milelo keno bandiko babimi wana pe ko ba yesoni par rapport à politique aussi ce que élection c'est la mi ko zala wapi ko sala mpe mukoloni ce que salami ko zala te campagne zo bana le 21 ngana ko le 22 to sala émission yaka ko lukangai il n'y a pas élection. Ngai ndeko Medar na lobby élection ezali te. Président Nabino Mubaki ou bien transition hein na lobby bien article 64 ezoko bimisa transition. C'est-à-dire groupe il y a ben individu moko boye. Il y a individu moko boye. Il y a mafia songolo boye. Il y a dictateur moko boye. Bazwa Congo en otage yango te. Tozo kende na isika osingeli au peuple congolais mimona ki aza libre na mboko aza mwana mboko aza mupayate. Merci na bano surtout botala ki biso merci à refaire qui sont mes papiers que li mima wetu Elise Matondo mama na grâce bela dingara bande ko boza ebele bozo tala biso vraiment bo s'abonner na chaîne biso tindika bobenga toujours toto diafo boko former c'est le meilleur de l'île tanti Nathalie Munde ki boza ebele mais mwana mboka Meda to comme déjà na suka vous pesa bambote mode de la fois sur diaspora surtout basa connecter bato tala yo na tindika ni. Merci bande ko ya diaspora na toni bino botondi mingi. Tokanga maisika moko. Makambo euti oleka c'est-à-dire bato babando kolanda buzoba bomoni yango. Botika amitié, botika clientélisme, botika tribalisme. Tozala ba congolais pona mboka na biso. Likambo ezali awa biso nyonso soulèvement populaire, nous devons faire partir le système. Les régimes ezana tinate biso nyonso tokanga bana bomoko résistance kitoko nguya ezala kati na biso nzamba za na biso elongo. Botika te biso nyonso bana mboka tokangama ba oyo nyonso bazali ko trahir bombo na bango bobi opération ndako soki boza kuna po eza mboka ya vieille démocratie mais tozala po na mboka na biso Congo démocratique ezali mundele te ezali boyete eza biso moko ba congolais tokangama po na mboka na biso Congo démocratique esengo eza po na biso ngana nzani nsemo mingi nazali ko pesa mbote mingi vraiment na docteur Mabondo oya IDPS le peuple vraiment na tondi obotondi mingi ndeko JP Manga na pesio pe mbote mingi papa Nestor na pesio mbote mingi JP Kanyama
esengo pona yo ndeko nzabi esengo pona yo na pesi mbote mingi nazali kopesa Mike na Suisse na pesi pe mbote mingi ya UDPS le peuple nazali kopesa bandeko nyonso ya UDPS le peuple bazali kolanda ngai nazali kopesa pe mama Justine na pesi mbote mingi osoko ozwami mama Justine Kasavubu nazali kopesa pe mama Justine na mama Nanu bao bazali na Allemagne na pesi bango mbote mingi nazali kopesa papa Hilaire na pesi mbote mingi Koko Ikala na pesi mbote mingi nazali kopesa pe mbote na bandeko bazali kolanda biso na ndeko Billy nazali kopesa mbote na mama Madonna Londres na pesi bino nyonso isika bino bozwami nazali kopesa mbote mingi na ndeko Bola esika ozwami tala kitoko mingi pona yo nazali kopesa mbote na bino nyonso bolanda ngai isika moko ete ya solo biso bandeko na bino na lolenge esengeli mona na kati na biso ke ya solo Congo démocratique ezali kokende na nouvel ordre politique na mikolo oyo tozoko banda lobi kuna po oyo nyonso bazali bateki ya Congo démocratique bakomona oyo ekozala kati na parce que Congo démocratique makambu ya kokangama sous occupation ezate ezali sous occupation te lobi tokende na état Congo ezonga état na kati ya état tokomona police na armée digne de son nom pour une nation d'institution ya kitoko frontière na biso nyonso ezala bien sécurisé pour le peuple congolais entrée te sortie te pona ba voleur pona ba bazali ko bebisa Congo yango te nazali ko pesa vraiment esengo pona bino ke mboka na biso ezali ya biso ba congolais ezali ya ba payate mbote na bino. Merci na bandeko to botala ki biso merci à Tanfomo merci à Kwame Chaka motema biso tasi na Londres wana memo na mboka meda moi makamé comme ndeko Martin Fayulu tout ça moi interview avec no politique bossa la politique faut base est-ce que IDPS peut besoin préparer base mobiliser ndeko mo rapporta comme lenga bi je bossa ko femene ni bo mobiliser base na bino ba mona pe base pour besoin ba trop na ba média awa base les kakanango pamba biso IDPS nazo beta IDPS le peuple 80 fédération banda mona mboka Etienne Tshisekedi kufa ata tango IDPS nyonso ezalaki banda ba 13 pères fondateurs ya IDPS nulle part lelo avec l'autorité morale de l'UDPS le peuple mon amboka Valentin 80 fédérations ezali awate oh yaka na pesi yaka partout na libanda ezali c'est l'UDPS le peuple vérité yango nde monani vérité yango tozana ngo nazana sengo makazi parce que 80 fédérations ya UDPS le peuple ezali awate faut za la mobali faut za la mutoyo yebi ceux qui politique fandi kat na yote jamais ngolate ezate bake ndeko za mbongo bazokosa bato ya ceci tala basi basambwe esprit Etienne Tshisekedi kanga bango bamona yango. Merci, vous abonnez toujours na chaîne Tindika Mbala Sima. Ciao.